Bonjour sur internet ba obola na biso na Flair Monde. Boyebi ki ya mwasa mandefu. Hein? Ye moko Mama Dembo on a na plateau déjà nazo kini ko sali. Bonjour Mama Dembo. Bonjour Charlie. Boni. Mwasa mandefu bien. Bon yo. Tenga kimia kando molanga ti. Asante position. Ba publier ngate la zali. Ba publier te. Yo linga ba publier. Kasi succès za raso ba publier oji. Muta mutumbo lia. Kasi ça publier. So ba publier no molanga ba komi mal à l'aise mais le ba publier la ba ngate. Hein? En plus les londe na bonne za osepela parce que nana na sinjingu. La fille valable, la fille qui dérange. La fille qui dérange, toi déranger, bah c'est bien à Paris. Na ebisu. Na profiter peut déjà repérer sa vie d'inombote parce que tu as déjà na 4. Na jiba c'est kaya linga bon toi. Na vigile donc na possibilité que berger Moïse passe dans nos compagnies. Ye musana nzambe alonga masumu surtout ezala ka et ça bien. Sama uta da prier. Te faut prier pour la Flair Monde HDT. Te auta prier pour Charlie te oh. Faut prier pour la vie. Vraiment bon combat bien soto zana yé moko mwasa mandefu ba binga na combat nyimbo. Moi c'est moi qui to quoi nous mo comprendre ayo simbeli yango te ozakitoko osanti couleur wana nga mona ça maquillage après c'est ça couleur nga préféré nga linga noir makasi parce que nga mona noir bon nga noir te nga lobi couleur ya bilambo la couleur de mal OK na linga makasi lelo bitumbezawa déjà nini santé na yo boni et ta chaîne ezo ke nini non évolution ma chaîne vraiment merci na abonné na nga surtout merci na abonné à Sika parce que bah ça l'effort vraiment comme ça tina ba 9 calamito ra 10 moni quand même dans y on vraiment remercier tout le monde vraiment ba dit nos images ba jiva mateka tout le monde doit contribuer vraiment à catch Flair Monde HD vraiment merci beaucoup merci tozana ba news ebela obeta na yo to moni déjà première news toza ki to ke tout monde andi kona biso na Canada ou auté kubonga et to moni ba musicien ebele ba poster batebele baye composter na simata on est muta kofi mais to moni bat mususu pe ba poster ki tango na bazo luka ndeko mais pourquoi bandeko mususu ba poster kala tant muta kofi mais tango ba na ko luka ba poster te et est-ce que pourquoi ki motema mabenga na benga onde te ekoza motema mabeto batalaki ba réseaux sociaux na bango te ki ba mona mambo bana oleka Charlie muto abimisaka ma ya misu na muto achake longi na se toyebaka tout ça la balance ya repéser douleur te vous comprendre et le but est que soki batwana ba poster ki mwana wana c'est-à-dire ba donc kabola chagrin na maman et toute la famille na ye mutu mso poster ki po ba chaika azana besoin ba abonné actualité ezali asali nini to dembela na actualité vous comprendre donc mutu mso era monique mwana kufi ya wana bi a partager ce qu'on mawa na famille mais qu'on partager mawa ngote ezana ba sensibele ya on a vu que tout le monde a profité na oya profité na oya publier qui avant na oya publier qui après bango tout va profiter qui na nini na buzz zomona parce que les autres tout qui pasteur na biso yo prophète nani Emmanuel Formalola oui au monde qui est accident salamaki il a fait quoi tout le monde qui batou na ba téléphone bazo filmer on les pas porter na nous secours to ya arrêter hémorragie bazaki non attend wana te il s'était là d'abord pour nous filmer mais bi ka ba filmer ba poster na ba page ba tindela bato ba oteka image wana je comprends donc muta ko poster lo mo boy muta bungi to mutu aza soki na nini to zongo na premier degré te que il y a ça là qui avant to après omoni to zongo ka na considération que non maman wana a perdre moi na ye moi na abungaki moi na ya tikibiso donc voilà il faut aussi savoir une chose mutu oyo yo mona ki vidéo na de bat bazoke to moni korte alors qu'est-ce qui prouve que oh bado mona wana loko zo tipa la mai wana c'était bon c'est ça na linga da ko comprendre alors parce que biso ba congolais toza trop rapide moi et là, on te zola que oh ba monaki na mai wana eza mwana bomoni mai bato ezala ki wana bobika poto molika eloko mo boka to moni to bika poto ba reke bazalaka banyama bimaka partout mide baliko bokola bato banyama partout on ne sait pas on n'était pas netinga la zaki certitude avec tous les vidéos que moi j'ai regardé na zaki certitude que l'accès longa mwana wana mais telle agitation donc congolais azozwa likambu ya mutu ozozwa mawa ya mutu. Tu veux arracher la douleur de quelqu'un. Pour comme yo. Mais tout le monde qui peut qu'ambassadeur a confirmé après que ambassadeur a confirmé sa mère elle a dit quoi? Qu'est-ce que la mère de la fille a dit?
police ya Canada balobaki nini ambassadeur Rose appelle même ambassadeur Rose na pression ya peuple congolais de bazolela wana mama ya mwana na ndaku yo oza suki influenceuse obandi kolela attention obandi ko s'agiter wana tozolobela nani Matondo na yebi te so ezalaki Matondo na mona ka influenceuse obiso toyebi ki azalaki wana kasi na lobi kaka azalaki wana ozo ko s'agiter tu n'as pas une confirmation oza na certitude te ke muto aza wana na mai wana. Mais côté mosusu photo tala pe côté mosusu photo féliciter moi na moi swana parce que donc fait non ce que là comme félicitations tout c'est que na bato ba découvrir na ba chipka na bato azaki na chipka te tout le monde se fait que féliciter mais moi na moi swana sali musala malam parce que moi na moi swana muta bana ko tambola moi na moi swana ta pesa en plan na likamona pour ba congolais belé ba en plan oui parce que moi na moi swana muta zu téléphone ne bandi ko filmer akangisi bato pour ba ne ko luka Alessandra. Mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je n'en disconviens pas. Bon. Par rapport à ndenge bande ko s'agiter na mai. Mais en fait, c'est qui émotion tant bayoki qui Alexandre. Mais na lobby, c'est comme biloko to e na mai wana. Alors si par exemple lelo oyo Alexandre a apparaître. Alors nous sommes des cons. Est-ce que maman wana a sali vidéo na réseaux sociaux que a koufeli mwana? Est-ce que bomoni matanga salami na ndaku ya maman wana que a commis donc maman wana matanga sili parce que moi na ebembe molani matanga wana ezo salama. Est-ce que namoni président de la République bafandi na maman na bango bazo solo la qui faut corps moi na za la répatrier na lobby non tala to rolo ba makambu de bouche à l'oreille. Tu sais na lobby muto akufi et ça na procédure ton na congoté ton na poto to ça na procédure ba médecin légiste parce que nde bazwa ki alerte ya disparition ya Alexandre. Il y a toute une procédure. Maman wana kozana président de la République c'est rien. Félix Antoine Tshisekedi notre président a qui porter soutien. Ambassadeur c'est normal va porter soutien parce que c'est l'une des Congolaises qui a disparaître na mboka mpaya. Tout ça là schéma wana surtout wana c'est bien et bon. Mais bango bazana certitude ba mona ki ebembe ya mwana elongi ya mwana. Balobi ke wana c'est corps ya Alexandre. Ozolela msusu ebembe ya yote. Tomona yango tomona yango na bakini wana. Bolela bokunda mutu moko boye njoka ebembe na binote bokenda bokunda. Tu vois? Non, Congolais ozo tia pression, tu veux arracher quelque chose oyo. Peut-être na habite soko batongo bazaba mamato bazaba parent to bazaba parenté. Ozomona. Ngai na lingala ngai pona ngai ya likambo te ko zala tomate tomate na sens que peto ya mwasi. OK. Donc na rosa tomate te mais ngana mona kinanga elo mote la kisaki ke corps oza na mai wana ezaki Alexandre. Bon, merci beaucoup. Après makambo Alexandre to moni réseaux sociaux peli moto na ba TikTok to moni ansezo la sali vidéo moko pona fi wana Matondo. Bat bakomi ko tumbula ye abana ko lukabez na nzela matanga soki asali ba makambo nini yango selon ndenge yo moneli vidéo na Ansiluzolo na bi Ansiluzolo za comédien boso za comédien fo te Ansiluzolo za comédien il fait partie ba mangobo ba sai ba esobe tu vois ce que yebisanga même so osala pièce mo ya théâtre ndenge zala tomona ba njembo mo nani na bimisa njembo wana njembo ba sala ngo théâtre boy na bosani titre njembo ozomona donc ça fait moko soke bimi ba comédien ba sala ngo moi pièce théâtrale mais tina mama tanga tina likambo oya muntu akufi apa akufi na liwani nyango muntu o baluki mais asalela nyoso to asala ba chaka Congo asala tout le monde il y a un comédien on ne peut pas l'en vouloir. Ngama ba comédien na so ngona premier degré. On a reçu en premier degré ça peut-être mutumo ya balabala na biki ya zani artiste était. Soka le même Matondo à répondre ya à l'audio. Kasi Matondo so répondre à comédien. On est à langage que peut-être Matondo pas un comédien. Toi bandeni. Tomoni Matondo a dimisi ba propos mo makasi pona mwana ya Ansiluzolo. Na lobby bango kane ba pesa ba player wana. Tu sais au moins ngande na zala boye. Hein? Na mama ya bana mikolo. Ndeba mona ngam so mona mwana mukie mais j'ai des grands garçons. Ou abenganga mama. Ngamo bana wa benganga yayate. Onde za yayate mbote wa benganga yayate. Ba benganga mama directement. Omoni. Batu mususu ba yebaka na bango, ba yebaka rôle ya réseaux sociaux te, ba yebaka rôle ya famille te. Ba mélange ngo nyoso tout.
Donc eza pas si bato bongo sikoyo au porter conseil, to porter le mot boy, il est important parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. So on a bato ba vie privée na bango ba étaler yango. Ya yemo kona no étaler yango pesibino. Combien de fois oya bato? Moi mon encouragement pour ndeko no moi si wasala musala malamu. Ah? Moi encouragement. Moi encouragement pas na. Pour ndeko no matondo wasala musala. On a encouragé par rapport à quoi? Yo mis na service à année. Non. Non. Asa ndeko no mwasi ambi asali musala yoka na bisa yo. Azo souffrir ba critique. Take ndeko no mwasi. Oko dresser moi momo pona yo lo. Siko na koloba, yes est-ce qu'on a koloba neni? Na encourager par rapport à quoi? Par rapport à musala uto sala. Bon, ce qui pour encourager, ay la biso photo ya mai wana o Alexis wana Alexandre mutazaki na mai. Donc attends moi musala o asala ko encourager. Te moi musala ezarate. Moi musala na domaine ya média, moi musala ezarate. Et là, on a surtout ça dans les médias. Attends la photo, elle lit sur nous quand c'est un travail. Parce que les autres, tout le monde a baba. Ah, mindele bachara batuna nini na babe bangoni na Panthéon. Bato baza juste bachara na Panthéon. Oui, pourquoi? Parce que de son vivant, on a déjà que ba rendre hommage. Donc ta photo, so côté na Panthéon, au moins la mutumo ta photo. Ba parce que mon Nicolas Voltaire. Au moins il a c'est oh, ça pas tout le Voltaire à la tara na 1800. Il y a on dit bakanga photo, ils en a Panthéon. Donc voilà. Mais pas au mérité. Ah? Matondo pas au mérité. Bon, en mérité, ça n'engage que bino. Matondo a mérité bien. Ça n'engage que bino. On a problème dans Matondo. Bon, là, il y a ebani. Tu ebani même pas. Ah. Ndeko no mwasi oya bundi pona vie ya ndeko na ya cousine na ye kutute. Dans le but, il y a des choses en extravagance. Karim Okonjo a côté prison pour akenda ba famille ya Marie Misambo bazolela ebembe na bango. Il y a kita na se pour na kokanga ba photo. Ba portaka plainte ba bengaka ye na justice. Aloba pourquoi akitaki na cimetière ke kanga ba photo. Et ane loko ya on a biso muto abimisaka ma ya miso ebele. Et lobi te gazaka na mawa. Ya muto akufi. Ozomona. Eza mutu mususu azali mutama ya misu te. Pasi ne sugeleka na mutema. Non to mona balance te ke bo moni mutema Charlie ba problème za nango yango, ba souci za nango yango, mutema Dembo yango ezala te. Tant que balance wana ezala te, nzambe ga mutebi charge ya mutema ya mutu na mutu. Donc to rolo bango te. To ebite soka sala ki on intention nini. Intention ya buzz, intention ya nini. Donc voilà. Vraiment il y a comprendre que Congolais mutema mabe. Et Congolais mutema fa ka travailler na bilati. Bokomi otuna, bokomi oloba, bokomi otindela moi ça ta message na ba frère o gagner ki mbongo. On ne va pas otindela ba cadeau na live bongo. Mais kasi biti yango na ti. Donc biti neza ki ba biti ngape na tika mandefo na mo atu ba frère ezoya. Ah non, incroyable le Congolais. En tout cas, merci. Mona kitozana dembo wana zo sali yemo cher nanga Ivi Mampia donc ba motebele laissez le mutauta ko bala na 1 million d'euros na kata France donc merci cher nanga Ivi Mampia ba Fox Belé si ko zali partenaire nanga privé wana. Merci. Dembo. Debi que réseaux sociaux ta oningana akala mingi te. Ningana tous les jours. Oui, bien, ouais. Bon, dans toute la émission, il y a confrère, les journalistes, Open Aibik Bosola, David Mombele, patron, David a patron ngata. Mais ça là pas David Mombele. Tenga la salle pas David Mombele. Vous avez caméraman là David Mombele. Nazala caméra, nazala partenaire na yi. Nazala ki partenaire ya David. Ah ozala ki. Bobeba ni so. Ouais, te tobeba na te. Nga David tobeba na te. En fait nga na David. Bato so na ba beba na te mais na be biso ko la ngage. Nga ina David. Yo zele biso eso. Ya yo tu na question na o. Émission eso. Baya mbaete batu na Charlie. Ya bugala alete. Yena ngazana oloba mabena ngate. Ya na orthodoxe. Te orthodoxe mais ngane to uta na orthodoxe. Kasi. Ngane to za orthodoxe. Oh yelo zambala mwindu. Yena ngata orthodoxe. Beto dale na ba mic. Ngabilo ngata ko sabe edino ti. Apechi ba edino ba fa basket mic. Aba oteta bino. Oteta bino. Wa ba jena he. So ngasko na ebi ba jena nyoso tu na iba kwene nyoso tu. Ah yo yebi. Na ngasko na yebi. Non c'est pas non. Mais wana mutanga na tambola na ye to lala ne ba place mongo déjà donc na yebi Mombele. Na yebi. Wana nga yela nga ba magiti. Ouais. Na moni David Mombele na Prince Bakari émission. O baza ba frère na yo. Mais na lingina comprendre.
émission wana est-ce que ezalaki mpona baloba na vérité auto ezalaki pene émission babana kosala parce que bakoti vie privée. David alobi na bakali ke azana mukanda te azana kitef ndenge azotambola na mutuka bongo ekozala mpe bakokanga ye donc bapropre moko mpena ezalaki tellement bien te namoni bacommentaire ya bato mosusu bamosusu basepeli me bamosusu balobi ke eza bien te kontale vi ya moninga même aza na situation moko irrégulière na mboka selon ndenge est-ce que déontologie ya mosala ezosenga osala baninga boye soki oyebi vérité excusez na kato maloba nabi déontologie ya mombele esenge ezala bongo soki tolobani esenge ezala bongo avantage que eza parce que ça dépend na été avantage ya Michel Kombe pour la saga bana mwana mutete là a toujours le colo tu vois Michel Kombe la pesi ombote aigle ouais aigle vous comprenez ouais ceux qui bakaya lingi ba minimiser na plateau yemta lingi omoni parce que bakali ayebi code wana ne surtout parce que avant dit moi 3 ans na ifasiki donc ayebi en vraiment tina ndenga zo répondre au défendre wana ayebi nandenge mombela otuna ba question ndo tuna n'importe qui te otuna bakali ye moko soka liba tuna ba question bongo briefing ezalakati ngana vato bande mission lobi na ngani to lobela ni pourquoi ba sala briefing pour na to se mettre d'accord terrain d'attente yo otuna nga boyenga no répondre boy soki place na za gêner otuna nga ngote zomona soki bakala lingi ba étaler vie na ye ça n'engage que lui. Mais peut-être pas na briefing ba sola ke lo mususu mais senga mais c'est quoi la première fois té et la première fois té ceux qui bakali à répondre lisusu na deuxième invitation devant Mombele c'est-à-dire aza d'accord bazala d'accord na makambo Mombele asala parce que Mombele aibi ba cible na ye parce que n'importe qui olinga te ke nga netinga na vandi boyo ke tuna na question ozana combien de ex ozana bo ils ont sens té il y a sens té na tolérant ngote na kolobalo carrément il faut sauter. Pendant la baisse dans ça, là, on a été sur ma vie privée. Moni. Mon bel sera qui na diplomatie moroboé, oh, ça vraiment, ça bien, ça propre. Alinga ça la marambo ça la ngote. Alinga continue au ça la émission na chaîne na e. Bablo razo ça les pas mon bel wana. Place au marambo ozo wana. Banda ba bandi ceux qui disaient ngo ba ko comme ça Michel Kombe na 104. On est dans place ya Popol Mupasula. Moni et la place ya Popol Mupasula donc ba côté kindoki moko boy de façon que ba longola Popol Mupasula ba envoûter Popol Mupasula Popol ba loba biloba loba allez ba envoûter le raba ta faire ba envoûter batu allez ba envoûter Popol alobi biloba loba comment possible ba ta faire est-ce que makambo est seulement les normal maman est-ce que na bien été tout l'an dans logique mais OK quand vous les faire na makambo mais parce que ceux qui y aura les biso ba foulé mu pépété ya ba foulé mu pépé est-ce que na logique Popol Mupasula na carrière na ye ayamba mise belé ayamba ministre ayamba carnet d'adresse toro lo belangote on se comprend mais sikoyo ko courage au peuple la soirée jour wana ya kolobake matériel o filma ki série eza ya ngai o mona tika fula mpe na ba fula mpe ya politesse te des sel ko comme poli na ba fula o te mais dans sens te place où on va jouer les arabes place mutabunde la chaîne on les arabes Popol Mupasula baza 150 problème nangeza ke pourquoi okotsa kombo ya faire na kati loba peut-être mais la zone va côté makambo banda wana parce que mais bango bazomona ke alobaki eza mutu mais bango bazomona bon mombela aboka ba maki kuna donc c'est que ye muta fula mu pepe et envoûté Popol est-ce que natango na mombela zakia bo zaki wapi yalo bia ya poto garage temena tango na mombela zaka na mais arotindela bango pe la dina mupepe oyebi te mombela zaki na noli na na lobi kasi na azali na noli mais oui noli à côté ya liboso noli azalaki déjà awa mais mombela abi azalaki prêtre na Maroc bato bando ya ba masa na ye bando ya bazoya ya azotindaka bato na poto ya azalaki kuna le roi prêtre et bon le ezanaki ke atinda liboke ba envoûter nani ba envoûter Popol de ce que mombele asala ke ba envoûter Popol Popol a manqué faire respect. Bon, Michel Kombe a décidé à l'ongoli Popol de ton écriture wana ke à licencier légalement officiellement tout le monde a moni ke Popol Mupasula ba longoli na Congo Révolution allez d'un seul coup bango tout baya miga zaki wana miga kenda mais miga sala de nani na ya
te kasi asalaki nai na ye omoi teke asalaki nini atikali sikoyo ye mombele si réellement na baklasse atangai na Maroc yebisanga ancien journaliste mombele ezalaka nani na référence comme référence nde tomonaka bagrace mbizi tozomona glodide ya suka na Tracy babanda kosala mosala epa Grace Mbizi tozomona ba Karine donc Karine n'est pas Grace Mbizi alors wa koko ya Karine ya Grace Mbizi parce que bato babimisi ba gloria bango nyonso to wana eza Grace Mbizi ozomona moi organigramme français on a bien donc organigramme wana ezali parce que mombele ezali eza Greco yana combien d'années 0 année combien de 0 année 0 année sur le chaîne on est fungami quand mais fungama kita somba ngo somba donc un des mots tena bato ezake ba popo ba banda na abonné ti ba komi place ba komi wana pona bango ba yo zwa liboki donc eza pas bandi Greco abandi Greco pe na papa abandi Greco référence mais obiga banda Greco bana na Grèce non la kataka banda ngo depuis na kini so ezaka na Grèce aba pembe simanda kuti 20 euros. Oui, 20 euros. Oui, bio la ressource lelo la voyage après 21 jours. 20 euros la commis Grèce. Donc c'est rien. Et la stratégie à Mombele, vous comprenez, les stratégies à na média, donc ça n'engage que lui. Vous on a invité Oya Oyamba. Bah on va disposer à répondre à des questions na yé. Bah so va sentir à l'aise. Ndenge ya tout na bango, c'est bon. So va à l'aise té. Au moins tu n'as pas batala kaka pour la ligne ba komataka. Tu vois, nous les journalistes, on a toujours besoin de servir un bon plat. Ce qui n'est pas mon bel amour, on a plat moya kitoko. On a qui va abonner, ba mata, ba komata na 100K et ça la bien. Mais ce que ça rapport na ko diminuer quand na ya tant que journaliste on est est-ce que mutasana avantage on est mon bel auto bakali parce que mutala avantage na makambo surtout na eza Michel Kombe le patron. Pour makambo wana soki nga na sala ona chaîne ngai e kotela nga mbongo. OK? Parce que le nombre de vieux au sala wana biki 200 balles kotaki. Vous comprenez? Na vandi wana bi nga mombe na koti 200 balles émission bakali. Na koti si 500 balles la émission ya la fio a sala warion a sala émission. Zo mon bogela ge mai. Tu vois? Jaël. Jaël ba bango na surtout wana. Ba warion to baleka ki wana. Ozomona. OK. So atalibo 500 euros omoni so ezaka tana Greco oyo gérera il ngeza bien mais ce que na Greco té donc eza honneur ya biso ba tété là donc Michel Kombe umela gérer ba ngandingo gérer ba les sorciers Michel Kombe mbotena en tout cas merci beaucoup Dembo baby ke Dembo ya oza problème na faire mutu asala faire promotion liboso o esala ke bala musa faire za ngai. On comprend? Pour tout le monde attend à Saint-Denis, à Moutando lobela ferrati. Moutando lobela fali, nga mutali boso, nga mutu na bimisa. Et dino kana plateau to fandi ne dino. To luka ide. Da yaki kanina ya rabolabi na ina kenabi te na roke de boite fona sala émission. Et dino benga biloba loba. Abia lo kuna biloba loba. Vous comprenez? Bando lobela fali, balobi ke fali a fouti ba musicien et ba journaliste na Saint-Denis mbongo. Pour n'avoir l'obéla à faire été. Maintenant l'obéla héritier wata. Likambuya moi na souka bakunda vraiment que bakunda dossier qui a offert un dernier fils. Concert ya wenge 4 fois quand au beta na stade des Martyrs. Maintenant l'obéla 3 CG wan. Et beta ba 1 mois. Nga na vandi na boule kandi na boulaka bonabi non. Na betelo mo awa etalama. Et du nazo seka. Etalama. Ndai na bandi analyse faire azomona na te faire boy na boy to yo sutuka boy faire azate boy na boy. Vous comprenez? Parce que même prison on a salarié mission wana et les gars là inaperçu ba to bosala ba ma faire na le kile ndenga lela na ba TV wana idaka inaperçu émission analyse on na sala na kicha na kacha pandasa wa Congo et dino image témoin yango de PC ngombi ndo mona pe 25 journalistes bakina kovanda oba sala conférence de presse nga zalate babenga ngati omoni nga za na pour ma faire éteint tozuma ramener à stade nga na sela tout le monde promotion na sela mutu tout le monde na sela mutu surtout promotion era ndo beta na stade na sela promotion ba misane erba yaka malgré bazo tala bilongo te bino te o andimaki to sala bato ba o bandimaki to sala ba émission to sala ba émission
mais et empêcher nga te na sala analyse na loko la journaliste parce que na nga za pas chanter nga na ba journaliste to ba chroniqueuse to ba youtubeuse wa za pas chanter nga na za pas chanter nga mana Dembo oui moi ça mandefu nombre de cheveux nombre de problèmes. Merci Dembo, tu comprends que aux no contre fierté na banzi na yo arena oza na kata liste ya bato yo ba te wana faut na ba tedish wana ngati yo zate yo fo ba mawelisa baza kuna ba mawelisa bongo bato ba welela rate bo kende boye bazu ba kombo bato baza kisasa boti ba kombo na ba na arena ndi ba ofuta billet ya te yo mutaza na Chypre mais mutaza na kisasa ozotia kombo na liste ya concert attaque presse. Merci beaucoup Dembo tozo kende déjà dans place wana vraiment ngamba baba ya kokota ya presse ngava na mutuna ngeza raté ezala la ngote so ki ezake ba bengi singa ba binanga ke non kombo no ezali na ozala honoré mais na ochango na mutu te po yo bikara o koma boy ale o na kobenga ba che kombo na ngate tata niveau wana mo ba bonne oza mo ba bonne balandaka yo batala ba mona tele fiona kutu kolo chef ta fiona ba pese nini te ale pona ba ko ba sujet mo ba biso ne tona ba badge bango baza ba badge te donc bango ba journaliste biso ba journaliste te donc nga mande na bona mutu na ngai ato moninga na sala émission na nani ato moninga ke concert mo zo beta priorité na ngeza ba badge te ce qui mo ka moni ke non mutu na sala ki quand même musala na e il faut na pese ba remettre un badge nga na ozalo honorer mais le reste est là donc voilà. Merci beaucoup Dembo concert avec Tio Watanabe to le awa moni concert premièrement ba impression les akini ni to moni Weranson na concert ya na sepela été pourquoi papa a été muinda et pas mona na na sepela été pourquoi ezali kama mabele omoni loko Werasel na poto il fera ça là on a stade de martyrs héritier Watanabe il faut pas voiler le face na sepela été mais natanga stade de martyrs bazaki na ma ba guerre na wera te guerre azaki invité bango tuna ba jibena bazaki ba invité et ba kende te pourquoi si ba répondre biso te est-ce que yo ka message moko boye Werasson na s'excuser lobi que non concert héritier Watanabe na kendaki te pour na raison boye ya stade des martyrs ba pesa biso ba raison te mais awa ye tozaki na besoin na ye te tozaki na besoin ya bango te so ayaki fa ba fana na ba sala ba snap mais symbole mwinda na eza deuxième fois yango c'est là Werasson na za muta ba stratégie alinga kaka apesa biso de quoi parler tout un journaliste toki pe kala mingi te moko Weraza obeta Zénith awa te aya eza problème te to yamba les bras ouverts mais concert héritier Watanabe présence ya Wera moi j'ai pas aimé parce que la carrière ya héritier Watanabe eza deuxième grand concert na il a qui a stade de martyrs où tout le monde a ses moka qui naie que Wera ya quitté et ça la qui piaka pour sa deuxième concert na il faut qu'à se peser moko zomona ouais il faut qu'à sa capacité na moko nous en a besoin ba BM nous en a besoin ba jibo retirada nous en a besoin bila ça la biso ba mima yo comprendre abeta ka Wera na nini na scène musicale ayo ka son que ba boira ki mais nous en a besoin Jamaïque te na podium wana te moi je te dis frère net ngai o ngaso o moninga nga za ba journaliste te o babenga na téléphone non moi je descends sur le terrain descente na kita na terrain avant concert ebanda omoni na sala ba recherche na ba nini nga na beke bukono vendre na plateau na bi oni na oloba bato bazaki na besoin ya Wera et ya héritier Watanabe bazaki na besoin ya ambulance bazaki na besoin yoka gombe na gombe po yala baki nini aomela mai terre les gars qui passe sango FC sanga bitenga na omela mai te donc ata crise ekangi ya omela mai te mais c'est le chanteur va chanter mais il n'a pas chanté tout le le rôle en direct Toyota la concert ya maison mère sur mais quand même honoré papa c'est normal on a les cambier honoré yoka et les cambier honoré papa te papa alingaka za la honoré esika wata banda musique na potote wata banda musique na kisasa premier concert ya wata ya vie ya munene il faut qu'il Werasson na za kuna mwinda wana pesi wana il faut ka pesi la kuna mais ba obandela ti ba obandela ba stade de martyrs mais c'est parce que là et puis mi le rôle que yé aye ko appuyer ba fan public ko ezaki wana ezaki ya wata te ezaki nde ya Wera
or public ezaki ya wata bayaki wana pona wata soki wata supprimaki banzembo ya maison mère asuprimaki bango atikaki banzembo na ebeta bagombe na gombe olinga yoka baganga wana kubanila générique wana yokango te okane ambulance ayemba te abwaka te bongo siko bazisane wana babi basi babi yako debeta basi ujana yo yaya boka na tokota babwati ezobeta na ba restaurant ezobeta na banganda ezobeta ayeki na équipe mobimba Sarah Solaire osani wana na kati ya concert c'est bon azobeta c'est bon robeta ayeko beta drum ayeko beta nini mais ça normal non azaki na deuxième yoka azaki na deuxième équipe te azaki na bango bayiko accompagner wera ba kotikala na se wera soki papa ye aza papa héritier ye moko alingaka mata asali ba cérémonie ne wana ya ba mwinda esila bimaki yo sepeli na ça devait passer comme ça bon jusqu'à présent on n'a pas d'actualité à part de bouche à l'oreille que azo répété parce que de lui-même aussi il y a mon roi si azo vendre comprendre que trop de goyeba msou elo na sala que il fallait pas na sala mais à part ça même ba PC lumière même ba PC mwindana mais concert ne sala ka soki donc na moni ata na réseaux sociaux ezolo ba mali susu te tenga lobela ki yango te mais on a des informations tozo mona pena te actualité on a ningi za so concert auto beta moni tango Adidas Serena e beta maki to bi kanga actualité moni ke kanga actualité mona mutu to so sala sala ba challenge mais kasi on a biso tout à l'heure na lobby que il a fallu pas que ya sala ngo bongo il a fallu pas il y a un moment dans la vie faut zala égoïste. Il y a un moment dans la vie il faut être égoïste parce qu'en voulant trop faire du bien et au risquer le rôle à Fabregas kolinga kozong sa Christelle na poto ba musicien surtout bazwa visati au monde donc na moment moko ya vie oyebi kete na uta na famille moko boye il y a 12 personnes to la ranzala boye na boye soko pesa bango na musika mais tu dois d'abord sécuriser ta maison donc ce Fabregas ça ba visiter ça pour na Christelle papa na les gars déjà te casque au fond le logo mon place là ya on est dit mais mal comprendre toko kite mais donc ce que Fabregas ça va visiter ça pour na Christelle te parce que linga ka song sa bango poto ne bazonga ki vol basa ki babinga oni retour volontaire wana kasi linga song so poto ke poto mon la ke bango bazonga ki yé amatisi bango lisusu vous comprenez en vouloir faire trop du bien yango ne sait nini vous risquez de perdre tout à se retrouver au podium. Donc voilà. Il y a un moment dans la vie, héritier, il faut être égoïste. Il faut être égoïste. Vraiment. Il y a ce moment diamant et kangamina or. Et kangamate. Si vous avez diamant, alors c'est quand on a zélo naï. Or peut bimara na zélo nango. Cuivre peut bimara na zélo nango. Jamais comme on a ma belle mon cocoto cuivre aux huiles na katkacha or. Na nini au moins nini les karaté comment matière mususu vraiment to ke na suka to ke nepina na suka Koffi Olomide aseni virambo est-ce que concert nepine ko betama awana poto bon Koffi Olomide azani lo pauvreté parce que tout le monde a tissé ko pena vie bien fungama déjà non fallait fungama alors il fungama combien na bosani kasi wa pusana so billetterie fungama milito yeba tozo confirmation mais tissé ko mais avant la mode promotion la promotion avant la promotion te album te ya hippodrome ça na promotion kasi ça na promotion atambo non esa watu ke na robeta so sisi kotambola ya revendre parce que sika mo habiter billetterie fungama mais ndenge ni yozo mona ça va et voilà ça Rambo donc vouloir ou pas tozawana est-ce que tu es mbambo ka mite to kwa na biso vouloir ou pas tozawana vie diamis concert na Bataclan ya obeta demoka wazeko obeta le 14 décembre ya so beta le 2 novembre nini na Adidas Arena bana ya vie zeko salaki makasi na nango te kasi na ndo mbongo tika ezaki periode ba putinga bo abike sala musala au salaire bien musala makasi au moins ninga za la volonté ndama so chelinga kasi za kishasa yana zo amisa kishasa ba pesi 25 visa
donc aya sona ba mise bo ba donc na 10 ans bazalia na 25 kwa zo na bango osa 35 nde ba obeta soka Didas Arena nde ba obeta Didas Arena mais billetterie za la toujours polele lelo kuna zaki na leki na ye Jean-Paul Lamba donc Jean-Paul Lamba to zaki na ye tout à l'heure donc bazu 25 abi na ngana bosa na ngaki via obeta Didas Arena bosa ne ayo za journaliste moi ce que ngandi mtu journaliste parce que to garda dans le 2 novembre zela peso date le 12 bina filé à reporter qui concerne à reporter concerne il y a Portugal ils a reporté Patrick Beckham a reporté non ils ont confirmé les 12 non Patrick a reporté qui a reporté comme quand parce que ba pesa qui peut ba visiter ya linga oya pena na groupe mobile ba pesa ba visiter a reporté yango a reporter les sous moi mkoni donc nani a pesa date c'était na pesa date donc wa to c'est avant donc ta botoka na concert to là mais bien filé comment reporter na Portugal hein c'est qu'il peut pas ma visa ya pauvre de Portugal poderiam receber aí aí Portugal aí Portugal que bina filé tem que aprender a falar um pouquinho de português vai ser bom para você tocar aí em Portugal mas boa sorte eu sei que vai papa lo vela lingala likaboni não toleka you arena ya nani ya ferry tomanya embouteillage te embouteillage za te banda ba concert banda carrière nanga naza na search malo bango ma pembe meilleure vente ya billetterie eza ya you arena ya ferry ya ferry eza meilleure vente non peut faire te na so na binga za ya mutu te ngazala ya mutu te meilleure vente na loba yango tout le temps depuis billetterie wana fungwama meilleure vente za faire rigola fali popo azobeta tour na ina États-Unis mais bato balobi ki akata concert wana ya Canada pona liwa ya Alessandra monya ondeni talobi obi combien de personnes bakufa na este yebisanga jour morte po ezala na Congo pona mémoire ya ba soldat ba ponika jour moko ya au hasard ba chango pona ba congolais partout dans le monde babi ke date o eza date moko mémorial pona ba victime ya est to ya ba soldat to ya ba nani Alexandre Azamona président ata mona ministre ce qui est fait o ekomi douleur tozo partager mais toi abusé il fallait pas beta ba aza membre na lobby aza membre ya famille ya Ferreté et ya Falité aza membre te c'est un Congolais comme toi et moi to lingo kota mabatu musuna makambu te pona to bimisa batu mabe non comment kenga te po yosenga pardon lobby falta de respect yangwana lobby en bien falta de respect donc to mélanger makambu te fali osala makambu na ye ba contrat na ndenga signa bato basini se fali contrat wana bayibi Alexandre te bayibi fie ba congolais te bon batana bezo bateka fali ya beti concert fali azwaki mbongo na ya beti concert pourquoi to ngato bayibi sa Félix Oazé quoi et na ta Félix Oazé quoi président de la République Félix Antoine Tshisekedi acha ville morte combien de victimes bakufa na UDPS est-ce que yo somoni ndenge azwaki pouvoir wana alobi ke journée o to tiki yango uniquement attendez papa na kufaki est-ce que moni ke acha journée moko boy jour papa na kufaki to chango jour ville morte non faut pas mélanger des choses pour mélanger ba bilo rota ole kina o petit fali wazo bunda na via bima abunda na vie na ye mais bo luka ko tele su bakal babo nzembo ne digi beta ebeta te bon kasi baboya ngo balobi parce que t'es succès de l'équipe t'es succès l'équipe succès hein ouais succès aina makambo sa petit fali succès l'équipe ana succès ali kamba au débat traité ya toi na ba sujet belé obi ba procès au moins makala wana ti na mutamba a décider ko bimisa batu obi combien de cas ezaki wana so ba ka wana ndi feto mona bato ba veste wana ata ba Israël mutombo feto mona ba ka wana ndi ba vai na ba TV ba olobela quand un tel mais c'est qui Kingasani passez ici quand ils aboy et dis nos images t'as les gars azati on a baka obana lo ba baka
baka wana eza tellement ebele oyo eza ke na télévision moko te ezala o matin sope nini o matinal nini baka ya bato makala wana etikala kolobama te baassociation oyo tomonaka ke non ka ya bango wana omonika nde balibere bango wana on devait aussi poser des questions tofandela ngo na télévision nde baovandela mambo ya dikidiki bavandela na télévision alors mutamba bimisi bato wana bablessé banani wana parce que on ne connaît pas leur famille misusu ndenge eza wana abotami na famille composée papa na este mama na este ye na prison bapota banini tout ça là destination bango ezalaki wapi continuité ya bato ya badétenu wana liberté na bango continuité na bango ezali bando okende wapi oyo likolo epolaki baka ya kovandela yango wana eno dikidiki ya Petit Fally esika namonaka bato baveste na biso donc on dirait bakenda kotanga Fally na Ferré pendant 5 ans e baye boye na ka ya dikidiki ya Petit Fally. Alors tu te dis devant la télévision que vous allez mettre un avocat ou bien la faculté, il y a droit, na yinikin. Non, il faut arrêter. En tout cas, ça passe à mon abattoir, Luka Vinaye, Anenga Malembe, Azo, Azo Luka Vinaye, n'a pris abordable. J'ai fort là. Donc, il faut que mon niveau de foot en bon, dans le studio, foot en bon, au bimisa. Un prix abordable. Et force à toi, Petit Fally. Motema Priska. D'abord, battre Petit Fally. Vraiment, tu as combien d'habitudes à souka, question à la souka. En tout cas, conseil, nous allons prendre ça. Non. Et dis-nous. Non, le but de tes mots. Berger Moïse. Berger Moïse, c'est quoi? Berger Moïse, c'est lingo balade. Ah, balade. Bon, quand c'est passé, conseil à souka. On repère ça de notre beauté image pour la macambo leki. Na couple na bango. Beauté image mto sama est-ce que beauté image ya yoka bilengi kula isanga dembo yo simba. Ata mpa parti mo kabilanga dembo on noko na ngamutetela yakaya ya ka toka bula bise bilengi ezali awa. O bilengi Rita. Bon, nani kokete na ko comprendre kala musika. O bilengi Rita ya toka bula abenga ngati. Bilengi ya strong. So am strong so then abenga ngati. Siko yebisa conseil no pesa bobi ngana oloba na bato elo mo Armstrong wana peut-être bato musu lelo ba ko sakane na mboko mais Armstrong wana ngana yibaye teme ba feka na eta te na oloba ka mo témoignage mo yo omoni bato bazo finga ba commentaire wana beauté azaka na bango miba obi beauté zo le sabasi combien eta na basi oyo ba se manifestera te ba yebani ngana pe to bike o mo sa beauté tenga longola nga bon ngana yebike o mo sa beauté mais ba ole na kuzu batana ba faux compte belé aroya a vandeli Rita afingi Rita alongo akia pa strong afingi alongo wana akia pa coquette afingi après vandi ero vanda wana allo Cherosa allo tu comprends donc voilà wana za beauté omoni e baloba mobali ya mongo aleki taba ya soupe aleki limbondo aleki lituma nelengi ya beauté image tokeni we o alinga vivre na ye lokola mwasi na mobali assume wala beauté image le meilleur de Paris vraiment tokomi na biso na suka na moni susu nelo lobate grosse force à toi maman Anna na batu nyonso bongo pese force point bon ngana opesa force par rapport na ndenge batu sone bazo memela ngo quoi oh mais kibomba na internet ezaka bongo eza na kibombanda te bongo na bien yo siko erazo ki video wana yeba ole na mbanga na beauté ya publier yo siko satane nani est-ce que ça ana muta publier ana muta publier bona publier bana ibita hebo siko ba sala tapage na bango oh yo te botazo ka ndum ekolobi ke Armstrong botazo ka ndumba ya lobi gabi oh botazo nga ndumba te azwanga mera palais video nde pona l'action ke moni munno ko eliaka yo yango eliaka ngai omoni coupa la tela ko mukuse yango pa la tela ka na grande dame na ba niveau bangola na soko o muto wana ngola ato na pa pusa na pembeni na ato na pa na comprendre ba obi ba fi musu bo finga ba na internet mais fobo te ka sa on a biso te omoni yango la baka to sala na tinga na sala part des choses réseaux sociaux moni vie privée amoureuse et tikali kuna rien à voir ngato bandi ko finga ba na lo chilobi ya problème te parce que na bi ko zala muto ofingela ngati ko finga nani mwana ngama so finga ma biso ba okanga parce que biso pa na biso za basoda ba okanga famille nao merci beaucoup to suki wana na okanga ana eza kibombanda
donc koswana bambanda ezala problème te bazoswana bango na bango rita muta réseaux sociaux coquette muta réseaux sociaux yemoko muta réseaux sociaux donc bazoswana danseuse journaliste na chroniqueuse zela danseuse journaliste na comédienne moni donc eza triangle biso ba réalisateur na makambo yango wana donc apesi makambo ekeka kasi triangle donc danseuse journaliste bango to bazalaka na posa caméra kasi donc nde eza ebombanda na bango eza eloko ya sika te mabeka mpo botakende osala onga na mona mabe ndenge akende osala émission esala moko dimine moki mobali parce que bato wana bandumba na réseaux sociaux baréalisateur mosantika boke effectivement boye abidembo géré lenga no petana kuna yo fete ko kena caméra kuna po ovandiseka wana yo kana caméra boke otie caméra ovandi caméra ngamona o gérer apanga ye boko pe kuna avandi na mususu ote wana asala service traiteur avandi suna mususu kote mususu atiki su caméra ozo comprendre donc mibala bandumba bazali gloire dienga na makambo ya samba kuta te nzamba batelanga ngana makambo na te donc pour l'émission le to retenir ni bon pour l'émission le to retenir kaka to retenir ni to retenir ni to retenir kama makambo comme on dit il faut pas tout ça la makambo en extravagance en fait eza bolingo en extravagance te eza la douleur en extravagance te parce que les réseaux sociaux eza ba fantôme. Quand on voit les commentaires là, et la publicité. Maintenant, on est dans ça là, Bablo wana dans ça là. Bateau en dollar ndé wana, pesa cadeau, pesa ba fleur. Est-ce que bateau andi bazaki wana jouana? Il y avait combien de personnes? Pour nous l'examen il était. Pour nous faire comprendre que vie réelle, ose vivre la réalité. Na o mona ba robot mona na réseaux sociaux, ce n'est pas pareil. De faux vocabulaire banzela. Merci beaucoup. Tout cas na parole faux vocabulaire banzela bambote no panani. Oh, bambote na bato balinga mingi, bambote na Pellet en Fumu, garçon de disque, bambote na Guy Massamba le directeur, bambote na tout le monde, joyeux anniversaire à mon fils. Donc 21 ans, Diogo latéral. Diogo. Donc 21 ans vraiment voilà on est nanga vraiment. Bambote sous na maman Abiso, bambote na ba grande sœur na ngai, Eliane Ochudi, Kabibi Walo, donc ya bana nyoso to famille ba balege belé. Na bakoko na ngai donc voilà bamote na baboni na ngai surtout baboni na ngai vraiment un grand merci na bino surtout bamote na Driske Makengo honorable Kinshasa Aurélie Mama Cessé bamote si Rosalie donc bamote na tout le monde boza tellement belé Roki Masamba da Silva donc boza belé merci beaucoup ezalaki bongo ngamo et la bosalité Joseph Mukonja batete na Grenoble donc bambote esi kozali merci beaucoup na bato nyonso to balandaki biso en tout cas mikolo bomesana bobana mona nga mingi na dembo bomesana kaka na chaîne ya bino malgré dembo azani moko des fois kimaka mais ça va tinga na 4x4 il y a 4x4 fois donc merci na Berger Moïse atlandaki biso merci na apambola biso Berger Moïse. Merci na Edino Image Panza Sango ya Congo un peu bana mbetenge pe bazawa na toujours velanga Joël Mbetenge Etia Libela mikolo ba benge Sambizanga te yazala déjà Sambizanga mikolo ba biso Mbetenge idéologie ya Sambizanga na ba Mbetenge na ba Mbetenge donc ba kota basali ba warrior ba gola ba spirit ba Mbetenge merci beaucoup na prophète Brivi merci na prophète Brivi olingo bonde la nzambe olingi nzamba tia loboko na bakano na ba problème na luka prophète Brivi azana na zile grand merci na pasteur Janice merci na bande kono sto ba Holanda biso yo muto ozala na estrafodage ozana ozo préparateur de commande ozo travailler na compagnie ozuma temps ya pause okoti na téléphone na yo telle émission oyo tika mo commentaire tika mo like en tout cas nzamba pambola bino ba travailleurs nyo surtout ba grosse force na bino et bien que inchallah un jour et aussi mbakaka Ndeto siku wana tapisi bino au revoir.